Hello, bonjour. Bonjour. Mbote mingi na bina nyoso tuba bolinga mama Eliani tu na pesi bino mbote. Bah boy ma vimpi. Ma famille du cœur, est-ce que vous allez bien? Ma deuxième famille, boni bino boza bien. Boni santé. Journée bandi bien. Bino ma Eliani tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Zamba mawa azobate la biso. Omoni moi moi nde moi nzamba lola moi elobi ngai yeyo tozana no tango asinga bozo kanga na voix ona na sololi na mutu tapara nzambe tata tena chéri père. J'espère que boza bien bandeko nanga la pesi bino merci mingi bino ba nyoso tubolinga mama Eliani tu bino ba bosepela na ba Michel ya mama Eliani tu bino ba botala kanga. Merci na ba basaka ba partage ya ba émission. Merci na ba nouveau abonné parce que nazo moi du jour au jour tozo bakisama tozo comme toujours ebele. Merci na bino obo participera vraiment na chaîne Oya Eliani Nitu TV hein. Merci beaucoup na bandeko na nyos. Lelo tozo kende ko solo bomoni bino mo kenga naza libanda. Na ko bima nanga libanda oyo bandeko nanga kana na tambolaka. Mo ko tambola muke na uti na exotique moko awa. Pa na uti na exotique na kuti makamu na exotique kuna. Pa na uti na exotique na kuti makamu na exotique. Mibali ya ba congolais o balobaka ke basi ba respectaka bango te. Poto baka bato mangala to baka ba congolais te bato ka ba mangala. Basi ba respectaka biso les sous te. Basi poto ba respectaka mibali te. Mais si tu veux te faire respecter papa, il faut yo moko. O miluka respect yango bande ko pa na uti na kati ya na uti na exotique moko songolo. Na kuti ko exotique nande ko moko mobali bazo swana moko benda na benda na ndenge zala kaka te yo po lekisi no olekisi mikolo leki belé non na lingite sino tenga na koloba na ko ebisa ye eleki ezaka pe boyete ata yo moko ezambongo na nga commerce ngana saka commerce nanga yo kaka boye mbula na mbula kaka boye ma papa non yo komisinga ko mobobe na yo komisinga ko mobobe le ko mutu mo ko China eloba na ngata bana bisa kishasa bana nusa congolais kozo China nga komisinga bongo tonini non eleki singa sikoyo na ko banda koloba parce que na moni trop c'est trop Là la télémika na hôtel na moni trop c'est trop au lieu que tu vanda na yete tanga moninga bino boyika bilonge yebana nango partout et pas nyoso okende ata na kati avion manitu yo mutu sietu la lelisa yo manitu yo mutu sala émission na mama mazoni mosa papa wembe manitu bino moboyebi wa biso blinge koma lokwa mapa mama na temika bo mama ni to ata yo moko ngabi ngalinga boy mama ni to ata yo moko mama na ngalo bana nanu vraiment lo bana nanu mama ni to ata yo moko noko zo mona o mama ni tu banyongo na ebiso ya ko defanga biloko akolia awa na ebiso moyen te mama akoya ko defanga ata musa definga biloko ya 50 € mama nanga pono za 50 € ana likambo akoya ko defa ako defanga ta musubilo à 80 € pour nazo mama na saila kaka motema munene. Pourquoi motema munene? Parce que aebisanga lebi nanga oteser ndengeza awa omolo kwa mosi oyo nga na kute déjà za na parler na nazo répéter so bon tinga bisibino langage bo ba ke langage on akanga na yoka kyango bongo te omolo kwa mosi nga na kute na parler na ser omona so marata damaz boyoki na so marata damaz ngai te langage de ba ebisenga na répéter le bino. Oh moni moi c'est le coup bon c'est que na langage c'est normal parce que webi biso ato abatu ya ba langage ya bien na biso no ndebo kina chebo mo to kotinga na motema na biso bino moi mo endeli kambo na o me la pete to so msuka mo muke mama nitu ndeko mobali oyo alobi nanga ke lokola mwasi na ngai epai na ye kokota libala na kute na ndaku olie na bimisaka mbongo kofuta ndako mere kosala nga mwa ebele malamu nasomaka biloko kolia polo kwa aza bana ne baliaka na bango biloko ya mindele biso ne tulia biloko batu mwindo nasomaka na ngata biloko kolia alors sérieux sunga ngai na bandozo boy na banda kofuta yo na bandozo na banda kofuta
mwasi pe na ndako kuna sa mona ka bike lokwa mibali bazala so akoti libala ke pa mwasi babimisa su mbongo te mwasi pe bisabi yo bando suma biloko kolia ngai na bando kofuta kaka ndako mwasi yango pe na ser exotique bayoka na kabia parce que mobali yeko kota libala akuti ser exotique wana na mwasi na yeba sola ka bayeba donc ayebi ser wana exotique na sima ya mwasi na ye e pa ye akoti libala yango wana na ebandela bande kofuta moko futa mwa malamu to biso soke na vie bani surtout bazanga na ba difficulté difficulté zanga raté oya zanga difficulté na mokili azate même Jésus Christ kuta na ba problème na biso bato ata la koto o mi bale ba bunda ki bachuba ni mbeli ba problème ya Yesu Masia ata la koto ba orphelin koto ba liete ba problème ya Yesu Masia ata la koto ba veuve ba souffrir donc ba problème eza partout abine bandeli mama za opesa moi bien so apesa azumo afuti mais tant que tu as un tata oyo noko oyo po yamba ngaki noko abana oba ekolo moko tango komesana noko abana komi mutami kakatana pona kufuta mbongo akomi kakatana akomi kakae bakomake na kae noko abana ko mutami kakatana akomi mutami kakatana bakoma kae na kae mama abiso exotique siliki abibe non trop c'est trop olekisi kufuta nyengo komi ka soko yo futi mo 20 oyo futi mo 10 ozu biloko futi mo nazo keloka mawa pona ndenge boyokana na mwasi ke yosu mbaka biloko kolia deja futa ndako olekisi papa lelo soko futi te nazo benga mwasi na sa nini na ebisa ye nazo benga mwasi na ebisa ke biloko yoso to aliaka eza nyongo ba nyongo na ngai yozo kosaka nini ofuta rate nde discussion ona kutaki nango bango mibale baza ko discuter mobali aopelisa munoko kuna mwasi pe akoloba nena kutela ki bango bande kona ngai donc c'était comme ça explication ba pesi ngai mama liboka ba tutela pilipili sila kana ngo solo te bino boyebi ka mo discuter ndenge zala kana soka bato bozo discuter moi mukepe loko exotique pa moi mutakoti mona moi mutabimi mutakoti mutabimi bande ko libabe oyo ka penza ko baba kasuki baba 100e jour mama libabe moi si moko pa kota kana exotique te moi si moko akoti ka nde ba client ba kota ka ngomba na ngomba bakutanaka te mutu na mutu bakutanaka omoni yango lelo nde na zuyo John omoni na zuyo yo kanisa kokima ngati wapi na bengo na telefone ochange ba numero nazwa ko lisusu te mbongo na ngai lelo ko bima okobimisa mbongo na ngai na yebiso John lelo nga na kotiko te mbongo na ngo kobimisa tokomotala na biso nyonso mama problème ni nango bien mama tika wana ko ngala poser question makama onde etala kingai mama problème ni mani tu esalika bien ko apesa kaka oyo kama makama ngo kaka nini yango na yebisio mwa mobali o mama ni tu defanga bambongo aza defanga bambongo intérêt mama abandaka donc abanda ko defanga bambongo intérêt mama Eliane akoya defi ngai 300 € na opesa na ba intérêt ya 30%. Alors defanga mbongo na 300 € tango koya opesa kaka moi 30 moi pourcentage wana ote capital na kopesa yo sima. Au moins tu peux pas commercer ba mbongo ande to saka so muta futi bongo esa bien parce que mbongo esa nini eza ko bakisama. Maman Eliane na yebiso nda zaboy akoma ko futa ngaka ba intérêt mbongo na ngai so capital atikala nango 1500. Et pas yazalaka na libala pas yazalaka abima déjà ozoka bikota kota mabala abima déjà na libala pas yazalaka so na keko luke mo so na bi ngana to kabwana zakane makamalo te to kabwana biso mutu mavana na ndaku nanga asomba ke lokwa ko liate asomba lokwa ko melate ngala lesa ena melisa ngai to sito kabwana biso nazalaka na elisusu te kende ko luke so ko lukela wapi oyoki abima Eliane ndenge na zuye boye lelo akopesa nga mbongo na ngai papa place ya munene ti ndikala lelo nde lelo fa pesa nga mbongo na ngai mbongo combien 1500 papa 1500 yangana oyo kuta ofuta nanowa osofu kufuta te ko to so baka ekipe na mko ali babe ekipe nda li babe noko John ekipe na mko ali babe na 1500 moi mo sabi 1500 nanga akosa nini
lelo ko futango bandeko kota liba bende ko linde ko na mobile koto bazo réclamer mbongo ya biloko akolia koto bazo réclamer 1500 Maman a bien bon 1500 nga kutu mbongo kolia kutu zo ko futa te mbongo yo 1000 ebelango 1500 abi mama sika zala kaka si abi makuna na koma kenda ko luke mo mwasa na lobi ki waza kane susu wate akenda na yeba kabwana donc bikota kota mabala soka koti awa sumala nganda akoti libala koto yo akuta exotique mwana mopanza bandiko defa so akuta ni mutu mangala boso la mwa lingala ayepa na yo bandiko defa yo mbongo tango kokima kepe na nyongono do mama na 1500 abina kotika yo telelo mani tu photo filmer nga bia mama ande kono mobali noko abana to filmer vraiment noko abana ote mani to filmer kaka nga habite mama moninga michel nga mameli ya ni tu za pona obebisa te kasi zande pona kobongisa to ko sa monte to ko filmer te to so ani kaka na munoko onga mona ko filmer nga biso ko filmer me ngai na ko filmer te po na pena bande kwa mibali esa kaka mon tema pasi kitoko te mama vraiment nga la préférée image muta filmer tindelanga mais bo nga mona filmer conscience nanga ezana kimia te na ko kate pardon donc bako respecter yo ndenge nini ndeko mobali bikota kota mabala mibali ya boyeboke bana bango basi ebele bikota kota mabso akoti libala awa asumi na nganda adefina na yo moko na mwasi yango epa ya koteli mabala libala adefina na mbongo po yaza na ba problème familial ifa sala boy adefina na mbongo na ya yo moko nano aziyo banyongo ashini yo nano ndako yo moko akuti kofuta ndako aya kana système ote na bando soma na blo akolelo ko yofuta ndako po yebike bana baliaka ba pati bana baliaka ba loso o wane ozango problème te yo moko kosoma me biloko bozule bino mibale ye mutabando somba ayebike na osomba ponu na osomba likabu na kosomba soso akobanda pe na ebandeli asombi 1 mois 2e mois 3e mois atiki na ya kosoma ne lisusu te ba gigolo ba tonton o bazanga valeur komisi sa valeur bo pona ni bozana ba parents bozana ba mama bona bandeko basi pona nini komisi sa ba valeur boy après bokoma ko basi apoto ba respectera mi balte noko ba ko respecter ndenge nini oza sans valeur oza sans respect o mériter respecter bikota kota mabala akota libala na Saint-Denis mabe akota libala na nini na Gonesse mabe akota na Sarcelles mabe akota na Villeneuve-la-Garenne mabe akota na Villeneuve-Saint-Georges mabe encore pe potongo pe za ndeko basi baze bele azaka ye moko na bana aluka pe mutako kwanya tango komona ba jigolo bazala kana ba parola kitoko maloba kitoko na munoko tango ko elo maloba kitoko mo bi onde mobali penza po ezana basi mususu ba un problème à je t'aime avant na mobali jamais mobali bise je t'aime parce que congolais a un problème à je t'aime mobali a congolais po bisa moi si je t'aime basé belete mibala ba congolais po bisa moi si na je t'aime moi si ne penza ya kati ndako po bisa je t'aime problème ata ya libanda donc je t'aime on a kana moi ba jeune mais ba gigolo bazaka na je t'aime siko ezana bandeko mususu avant na mobali ya série tika ko bise je t'aime te mazui gigolo je t'aime mama je t'aime mama akutana kana mutu mère ata bandi ko chao lito yono na nukuto ndimi te so kutana mutu bandi présentation mère po sala nini po ndima lito ene kutaka mère so ba bien ka te fa allo s'il te plaît na rappeler te na sona na mère azana processus nanu ya ko chali toyi nanu kuto lingiete abandi so ba valeur mère nzoka nini escroc skoloki skoloki ba mibali bazanga valeur comment voulez-vous vous allez être respecté par les femmes non yango koma kako basi apoto ba respecter ondenge nini musala kokota mabala koyoka motema pasi te ndakonga moko nafutaka bilamba na sombela yo natikeli yo souvenir ya bolingo oyo ezali na lavage nakotindela yo na bato Mario nalembi kende papa na baye yo ba produinga na pakolaka nzote koma sembe yoko betanga nazoka lobi nazwa maladie ya cancer lobi tango na kopola yo kiminga ye Mario na lembi bima papa na baye yo basi apoto bakoma boko yembela mibali banzembo ya Mario
bakoma koyembela bango papa soko ozovanda na ndako ya mwasi opesaka mbongo ya kolia te ya komela te ofutaka ndako te kombo na yo Mario kombo musu eza te baobongiselo kombo te kombo no Mario papa Mario yango nde kombo na yo omeriteka na kombo ki Mario basi mususu bana problème à je t'aime ta parce que je t'aime ta kuta na mo escroc ya boy tango ko pese moi je t'aime mama na ngai amoni mobali malamu yikuta ebisinga je t'aime papa na bana nazalaka na ye atam kolomota ebisanga je t'aime atam kolomoko te kingande ebisanga je t'aime yikuta pesinga je t'aime likolo ya je t'aime ozi mobali koti na ndako tango ko ebe exotique yana mopanzi abandi ko kende ko defra na be exotique abato banyongo de gauche à droite soko ozi mobali awuti na bandako mususu linga oyeba eska defaka moso na mbongo te ana banyongo bato de gauche à droite te po mingi baza ba esco on n'est rien contre vous nos frères mais problème na bino bo se faire respecter so koti libale pa ya moi si zo charge ko futa ndako moi ça somba kata biloko ko lia yo banda to ko futa ndako po ba respecter yo papa moi ça taza na mbongo mobali ezake lengi makasi ko leka mbongo ya mwasi bandeko mweza makasi ngapi na moneka na tika la wana ngabite pardon nake continuer sa ba course na ngala keso ba glace na ngana ya kolia moi eleki makasi donc ngala bimi na tiki ba onka wana mama na 1500 akangi papa wana noko abana na pantalon akangi na pantalon po futa ye 1500 na mbongo ya nini ya ba intérêt mbongo ba intérêt batu musu bakufa bakota na sama belele ko ba mbongo ba intérêt bo mwana ba michete batu bakufa bakota na sama belele ko ba mbongo intérêt bandeko ba nyongo esili saka mutu valeur ba nyongo de gauche à droite esili saka mutu valeur bandeko na ngai ko defeza mabete ko futa nde eza malamu pour l'état defisaka l'état defisaka so poto zungisela e mutu soka defi mbongo l'état azungisaka soka defi na maboko ndeko ne ko zungisa e komi problème omo mutu komi ki dianfuka ya malamu te bandeko na ngai pardon ngai na tiki bino na tiki bango ka kuna ngala tiki bango kuna ngala esa ba course nanga na soma mwa glace nanga la zonga ndako na sani na kende kolia mo eleki makasi na koka ko supporter te kana tele maka pardon bad en tout cas na tiki bino to kuta na tout à l'heure to koza na live na biso que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tatanza mkalu saku muna nzamba nube chanel bana betu bons, bye bye.